Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi nazana esengo makasi tango la télé makaliboso la poste téléviseur na bino pona ko présenter info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino nyonso tika ete to fungola basango na biso na ngamba présidence pona ko tesa bino ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki ministre indonésien ya ba investissement pe ya ba affaires maritimes abolanda ba détail nango elongo na héritier Mapinde. Fin août, capitale de la République démocratique du Congo, Ekoyamba, premier sommet, il y a 3 grandes forêts tropicales, il y a Mokili. Annonce et Salemaki, mardi 8 août, na Belém, na Brésil, et pas il y a Messelut, Binsa, Panjatan, Oyo Azali, ministre indonésien, il y a investissement, affaires maritimes, na Souka Masolo, Oyo Azalaki Nango, et l'ongona chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na marge, il y a sommet, Oyo Etali bassin, il y a Amazonie, Oyo chef de l'État congolais, Azali participer assise Oyo et Kosangisa chef de l'État congolais président Lula da Silva ya Brésil pour nos compte ya bassin ya Amazonie et longo na moninga na ye indonésien Joko Widodo pour nos compte ya bassin Borneo Mekong ministre indonésien a talifi détermination il y a 3 pays Oyo ya kosa la front commun pour nous partager l'expérience na bango pour travailler ensemble pour nous combattre la forêt tropicale na bango Oyo ezali poumon ya humanité baye bana ko trouver juste compensation en faveur de la population na bango et longo na telle similitude République démocratique du Congo Brésil et Indonésie ba ko créer dynamique commune pour na ko agir na ordre moko disperser les sociétés na ba défense et intérêt na profit ya humanité pe ba peuple na bango G3 climatique ezali bongo kokana kolongo la pauvreté pe ko créer ba conditions ya croissance socio-économique sommet o ya Kinshasa et ko mettre na lumière bassin
ya Congo oyo plus de 60% mobimba eza na territoire ya République démocratique du Congo et longona déforestation oyo ezali accéléré na Amazonie bassin oyo ezali kotambola pona kozwa première place na trio oyo na ngambo mosusu kaka mokolo ya mardi président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo na ministre d'État puis ministre des Affaires extérieures ya ba Émirats Arabes Unis Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Zayed oyo ezalaki bongo pona projet ya port en eau profonde ya banana oyo ezali en cours ya exécution ministre ya Émirats Arabes Unis atalisi détermination ya mboka na ye pona kotambusa méga projet oyo tina suka na masolo mosusu na oyo etali bongo seni bosengeli koyeba ke président ya commission électorale nationale indépendante seni na mokusemo na mboka Denis Kadima yambaki mokola mardi 8 août délégation ya bavoix pe leadership ya ba femme bazali financé na ambassade ya Canada bazali gérer pe coordonné et pas ya centre Carter ndenge Stéphane Skande Nathalie Kaila batali sibino délégation oyo ezalaki conduite epai ya présidente ya conseil d'administration na ye madame Marie-Madeleine Kalala numéro 1 ya seni Denis Kadima apesaki bango litoi na ye pona koyoka ba différentes questions oyo ezalaki soulevé na composante ya structure oyo pe apesaki bango ba question oyo esengelaki Denis Kadima encourageaki bango pona ndenge bamipesi pona koplaider pona présence ya ba femme na électoral ezali mingi avantage ya ba parti politique pe ba regroupement batanga mingi loi électorale elobaki président Denis Kadima toyaki komona président ya seni pona ko convoquer maximisation ya présence ya ba femme na compétition électorale pe problème ya sécurisation ya ba dossier ya ba femme pe ba oyo bazali ba candidate tozali vraiment honoré et pas ya président Denis Kadima oyo a s'impliquer volontairement pona ko répondre na ba question na biso na façon positive na sujet ya sécurisation ya ba dossier ayebisi biso ke kasi ba institution pe mususu ya république tozali totalement satisfait na entretien oyo wapi ekei vraiment na ba aspiration na biso président Denis Kadima ayebisi biso to sala pe par na ba parti politique po ete ba femme bazala ebele na ba liste pambate ezali avantage ya parti politique selon nouvelle loi électorale oyo ndenge Leoni Kandolo Omoyi vice-présidente ya conseil d'administration ya organisation oyo a souligné ki esengeli bosimba ke voix pe leadership ya ba femme ezali ko viser osalisa esengo ya droits fondamentaux ya ba femme pe ba fille pe ko faire progresser République démocratique du Congo. Pendant 10 jours, Milulu ya francophonie et salemaki na ville province ya Kinshasa et pa yuapi ba infrastructure ebele et tongamaki kasi kotala yango boye ezali penza malamu mingi oyo info lingala ezali kosenga mingi boye ba solo na kobatela yango bola na mwa ki réflexion oyo journal ya peuple kona peuple et salé libino. Le jeu de la francophonie. Pendant 10 jours, République démocratique du Congo a outi quoi abriter 9e édition Yabaché ya francophonie. République démocratique du Congo to ville ya Kinshasa, Oyo et Bengami ville ya Rumba, pe ville ya Sap, et zalaki vraiment en ébullition. Ba Congolais ba sepelaki makasi koyamba près de 40 pays mobimba ba yaki na République démocratique du Congo pour na ba 9e jeu ya francophonie. Eloko Oyo ba tu belé ba doutaki yango kasi et salemi na ndenge ya malamu ba incident ezalaki te pe ba étranger oyo bayaki na République démocratique du Congo bazongi na impression moko ya malamu nyonso wana ezali pe kotalisa capacité ya République démocratique du Congo ya organiser biloko ya minene oyo nanu esalema na mboka na biso te depuis organisation ya combat du siècle ya Mohamed Ali na George Foreman na ville ya Kinshasa mingi penza na stade Tata Raphaël ba événement ya minene surtout sur le plan sportif et tikala ke le soso ko salema te oyo eleki na République démocratique du Congo kobanda le 28 juillet kino le 6 août et sepelisi ba congolais na ndenge ya kosakana te surtout na ngambu ya infrastructure ndenge etongamaki etalisi ke ville ya Kinshasa ezali capitale ya République démocratique du Congo ba infrastructure oyo etongami na Kinshasa ekoki pe kotongama na Lubumbashi na Goma na Mbujimai na Kananga na Chikapa pourquoi pas na province ya Congo central nyonso oyo ezali ba effort gouvernement ya RDC asalaki kasi 10 jours après
après francophonie motuna ya makasi oyo ezali koleka na mitu ya bakongole nyonso ezali ya koyeba ndenge nini bainfrastructure oyo ekozala garde pamba te bainfrastructure oyo soki ebatelami te ekozala perte moko ya makasi mpo na leta congolais oyo abimisaki misolo ebele. Toyebi biso nyonso na bolamu ndenge nini négligence ezalaka na mboka na biso soki otali bainfrastructure ebele etongamaka ebatelamaka na ndenge ya malamu te. Stade de Martyr oyo ezalaka bijou moko ya makasi mpo na République démocratique du Congo kasi lelo ekoma contesté ba match mingi ezali kobetama wana lisusu te. CAF to FIFA azali kopesa ba mise en garde ya ndenge na ndenge nyonso wana ezali mpo na kobatela eloko ebatelamaka na ndenge ya malamu te. Même stade Tata Raphaël oyo euti kozala réhabilité esali bambula ebele ezalaki na état ya abandon poubelle kutu sima. Tobanzi ke bamikonzi ya République démocratique du Congo bazali interpellé gymnase oyo esalemi na stade de Martyr to pe na stade Tata Raphaël infrastructure ebele oyo etongami esengeli kobatela yango ezala propre ezala toujours viable. Même ba homme oyo ezalaki réhabilité na ngambu ya université ya Kinshasa esengeli kobatela yango na ndenge ya malamu ezonga lisusu na ba étape pité oyo ezalaki te mikolo eleki. Eloko ya malonga soki esalami esengeli kobatela yango kobakisa likolo na yango biloko mosusu kasi kozonga katango nyonso na oyo esalemaki deja ekozala ba perte ya pamba. Na solo bususu bosimbaki mwana mboka Victor Bosoku ekaka abandaki weekend eleki série ya identification ya cellule ya babase na ye na secteur ya Tchangu boye bake descente na ye ya liboso asalaki yango na Kimbateke kuna na espace les boss Edi Imbani asalaki kuna na compte ya info Lingala. Pas de temps mort, pas de repos. Pour la moto bazubenga la machine d'attraction et de mobilisation, les leaders des jeunes, Victor Bosoku et Kaka, secrétaire national exécutif, en charge de mobilisation, implantation et recrutement ya Nojeko. Na cadre ya série ya adhésion massive, ya ba structure na nyonso na kati ya Nojeko. Deuxième phase ya masolo oyo bondi melanga que et salemaki awa na commune ya Kimbantseke ndenge boko komona avec impact pe idéologie. Les amis de Victor Bosoku ya Kimbantseke 1 ba yaki nde koya na ndenge kosakana te ndenge kaka boza komona pena bizaleli na ye ya kodrene engombi ya bato sale komaki lokola liki et pasukato nini ye moko le fils de Dieu. La machine d'attraction de mobilisation Victor Bosoku et kaka alekaki bongo na vérification pe identification ba cellule de base spécialisée nyonso na souci moko et moko coordonnateur ya ba cellule na ye Victor Bosoku aye koyeba que fédération oyo les amis de Victor Bosoku et kaka ya Kimbantseke 1 eza na zamba ya ba cellule de base kasi 5 cellules mokoka nde ezalaki présente na salle na milulu oyo eza na 281 membres. Boye, au-delà du travail à vérification, les leaders des jeunes a rappelé qui message clé au Pesakatango Nyonso soutien ya candidature na magistrature suprême ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Zo continuer série nabiso ya ba adhésion massive. Ouais, zabongo ya ko vérifier ba fiche adhésion au ba remplissaki déjà et puis ya mibale ko senga na bango ko soutenir candidat na biso ya Union Sacrée Félix Antoine Tshisekedi pour ko soutenir vision na ye. Et tozo continuer na ba cellule nyonso pour to sala Tchangu Mobimba. Et puis après wana soto silisi tozala bongo na stade ezali bongo municipal na commune ya Masina. apesa te azwa zero ye komaboko ezalaka se petepete apesa te ala te abambolaki lisusu awa nde boza komona baenvelope kuba ya misolo epai ya babebe nyonso bazalaki wana na nzela ya bamama na bango kasi boyeba ke mosala oyo abandi kosala boye mpo na koorganize bastructure na ye nyonso ekokoba partout na Tchangu Mobimba. Mwana mboka Luzitis Lufwa Jules Bernard cadre na AVC yepe akitaki na commune ya Kimbateke kuna na quartier Biyela pona kosolola na babasi na yepe ba notable ya commune oyo héritier mapindemi la dilandu ba pesi bino ba détail na.
autre vision du Congo. Quartier Biyela na commune ya Kimbanseke ba yambaki weekend eleki moko na bango Luzitisa Lufwa Gilles Bernard oyo azala na bango depuis 1960 cadre ya autre vision du Congo avait fait partie chère ya autorité morale maître Dide Boudimbu elongo na base ya Biyela ezalaki kobeta masolo po na échéance électorale oyo ezali koya accueil ezalaki vraiment chaleureux ndenge kaka bozali komona ezalaki pe na présence ya coordonnateur titulaire Mike Makambo pour na compte ya AVC Changu pe adjoint na ye Champlain Ikulu bango nyonso bazalaki wana ezwaki maloba Luzitisa Lufwa Gilles atalisaki ke ye azali mwana ya commune ya Kimbanseke oyo bazali kobenga matembele ya simandako azali na besoin ya komema mikumba to ba difficulté na bango na niveau ya assemblée provinciale atalisi bango poleleke azali candidat na élection ezali koya esengeli bana Kimbanseke ba pesa ye confiance kasi bakeba na badongolo miso baye bazali bandeke bayaka bazwi bavoi pe bakei bayebi pasi ya bana Kimbanseke te kasi ye azalaka na bango pe akotikala kozala attaché na bango lokola honorable Néron Mbungu interfédéral ya AVC Kinshasa atikaka base na ete bosimba ke milulu elekaki vraiment kitoko pe asengi na bango ba pesa bongo chef de l'état deuxième mandat na élection ezali koya matembele ya simanda ku Luzitisa Lufwa Gilles Bernard na micro ya Info Lingala a précisé boy azala na politique pour lancer la mabele nanga ya Kimbanseke c'est parce que nazali na ambition wana na vocation wana ba votaka ba député mingi ya bino moko boyoki yango bakendaka libela bale bandeke bale bakeye biso twali bana mboka ndenge balobaki na population matembele simandako ezali nde biso moko ba notable ya quartier Biyela alobaki boy kozwaka bato mosusu o bayebi Kimbanseke te baya ko diriger ke biso eza pasi mingi ekozala lelo bavote abotamao me lobi komona atikali lisusu awa te azwi ndako na Mbinza to wapi akoyeba soki Kimbanseke te bosimba ke milulu oyo elekaki vraiment kitoko bana ya quartier Biyela na commune ya Kimbanseke balobi bango nyonso na sima ya Luzitisa Lufwa Gilles Bernard oyo bayebi depuis 1960 yende azali valable pour na komema mikumba na bango. Dans ce fait, la société aussi mbaké quartier Kinsaku na commune ya Matete et ça ya kobeba makasi surtout na likambo etali bongo banzela salité kutu kolobela te ba foule presque étendu partout ndenge rite kindu apesi bino pa détail nango. Tozali na commune ya Matete mingi penza na quartier Kintaku wapi epai banzele ezali ya kobeba bafulu kutu koloba te botala bino moko mituka elekaka lisusu te surtout mpo na kokoma na kisenso population oyo bazali kolela tongo mpe pokwa surtout mpo na bafulu oyo ezali komema ba maladi ya ndenge na ndenge toza na problème yo moko tala kaka bamai bafulu soki ozwi boke kuna okuta tala fula munene okende boye bakandi baposa mapango bato bakoma obimela kaka na batine mpona nini avenir na biso eza ya kobeba yo moko omona ndenge ezali Kinsaku eloko kaka tokosenga na bakonzi eza kaka lisungi bakotalela biso Kinsaku tala vraiment balongolela biso fulu oyo tala fulu vraiment liboso ya lupango moyo tobimisa te koteka ezali te mpona nini salite eleki makasi tobandike bosenga ya population eyokani na matoi ya bakonzi po soki banzela ebongi pe bafulu elongwe ekopermettre na population ya coin oyo bavivre na bacondition ya kitoko. CAA ateli ba client na ye Airbus A320 mobimba po ete ba voyager na ba condition moko ya kitoko mikali bustoto. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango
neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango oyo nyonso eza na excellence mpe noblesse moko hors pair boyeba mpe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi na occasion ya 40 ans ya existence ya communauté internationale ya évangile CIE na mokuse oyo kama makepa na moko révérend apôtre Théophile boyebake bafongolaki conférence na bango monene oyo badénommé yango conférence des réveils de leaders epai wapi ebandaki bongo le 7 pe clôture nango ekosala mabongo le 11 août na mama na likambo ezali servir plutôt au dessein de Dieu dans sa génération. Français Kanza a fait Sibino Badeteng. Bana na nzambe boyo kelanga eloko oyo na occasion ya ba festivité oyo zo marqué 40 ans ya existence ya communauté internationale de l'évangile CIE en sigle oyo ekamamaka epana ye moko révérend apôtre Théophile Pelo bazali ko organiser mobange na conférence oyo ba dénommé yango conférence des réveils de leaders Corel na mokuse oyo ekobanda 17 au 11 août de 8h à 13h na avenue Sandowa numéro 86 na quartier Asosa na commune ya Kasavubu entre ba avenue Shaba pe Asosa et pa yuapi mama na likambo nango ezali servir au destin de Dieu dans sa génération et pa yuapi bazu yango na mokanda ya acte des apôtres chapitre 13 verset 36 kunande basali na nzambe bako défilé ya ndenge na ndenge totangi ye moko oti ya milulu révérend apôtre Théophile Pelo docteur Salomon Odeka ya Angola apôtre Alain Bengu ya France révérend Joseph Lava ya États-Unis révérend Issa ya Angola révérend Piroge Ngwambo ya Hollande révérend Ribin Sisimbi Mbuta Sadi pe basali na nzambe ya bongo na bongo bokanisi esili nono boyeba ke mokolo ya dimanche 13 août bazana mobange na kiti ya célébration oyo bakosala yango pona gloire ya nzambe ya lola kuna na église Peniel epa ya apôtre Walo Muchenga Malachi oyo ezwami na première rue Limete na avenue Forgeron numéro 1942 référence hôpital HJ bana na nzambe nyonso ya CIE ya bakomine ya capitale nyonso bobengami pona mobange na ba festivité oyo Congo pour Christ CPC na mokuse elongo na évangéliste international Jean-Oscar Kiziami na Kibila baza kolenge la campagne d'évangélisation na stade de martyr ya Kinshasa commande vendredi 18 août ti dimanche 20 août 2023 pour le détail. Ndeko ya Congo est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international
Kizamina Kibila, Jean-Oscar. L'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Toro. Ah! Bon à CPC 2023, Gana Zangate. Malebe tokolo ko poussa na suka ya basango na biso héritier mapine mais asala libino info ya ba journaux. Mbote pe boye bolamu na info ya ba journaux ya mercredi 9 août 2023 oyo tofongoli yango na quotidien La Prospérité concert alobeli sommet na oyo etali Amazonie Brésil na RDC bazali na cœur to na katikati ya ba enjeu climatique na Belém kuna epai wapi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko participer na ville ya Belém boye 8 dirigeants ya bamboka bango bazali kuna pona ko participer na sommet oyo bazali kolobela makambo etali ba bassin forestier ya mokili bango basangani elongo na président brésilien Lula da Silva. Président Lula da Silva yemoko azali ko abriter 60% ba forêt ya Amazonie azali entouré na homologue na ye ya Bolivie ya Colombie ya Pérou pe ya Équateur ya Guyane ya Suriname pe bango nyonso bazali bongo représenté na discours d'ouverture na ye chef de l'État sud-américain Luiz Inácio Lula da Silva y a souligné qu'il lutte contre la déforestation ezali bongo fondamental pour na ko faire face na aggravation oyo ezali komona na tina wana bamboka nyonso oyo bako sangisa makasi pour na ko bunda ensemble pour na ko telemela likambo etali changement climatique na ngambo mosusu kaka na journal La Prospérité concert alobi ba élection 2023 boye liste provisoire ezelami mokolo ya mercredi 9 août epai ya seni ba candidat nyonso na députation nationale bakoyeba soki bakombo na bango ebimi tope ebimi te wana na ngambo ya commission électorale nationale indépendante oyo Denis Kadima Kazadi azali ko diriger bazali kozonga simate balobi délai constitutionnel esengeli ezala bongo respecté pambate eloko moko ekoki kozongisa bango sima ezalité toke na ngambo mosusu na journal le journal confrère abeti masolo ya Patrick Muyaya oyo azali ministre ya communication média pe porte-parole ya gouvernement a déclenché désormais campagne ya lutte contre ba discours nyonso ya haine oyo ezali koleka na ba plateforme numérique na période électorale topé na ba média boye ministre ya communication pe média Patrick Muyaya amoni mabe na makambo nyonso oyo ezali koloba na ba média oyo ezali komema haine ezali bongo pona kokabola ba congolais ya République démocratique du Congo bizaleli oyo ezali malamu te esengeli eyeba na kosila tutikali kaka na même journal le journal alobi pona oyo itali examen d'état session 2023 publication ya ba résultat et kozala bongo mercredi 18 août ezali koya suspense et sili pona ba finaliste après kolekisa un mois mobimba et demi na kozela ka publication ya ba résultat boye ministre ya enseignement primaire pe technique mwana mboka Tony Mwaba Kazadi yende a annoncé ki communiqué yango pona kotalisa ke le 16 août de libération et kosalema bongo le 18 août déjà ba finaliste ya secondaire bako banda koyeba ba résultat na bango du moins pona ba oyo ba présenter ki be preuve ya examen d'état édition 2022-2023 voilà na information oyo ndete soki si info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu
Merci Héritier Mapindemi pour la info. Il y a un journal où tu conseilles la biso ya ngonde et pesinganzela na boucler journal. Il y a peuple pour na peuple ceux qui sepela qui nango pesa. Merci mingi. Na Naomi Wonda oyo akumbela kibongo édition et pa wapi azala qui assisté et pa ya Nathalie. Kaila Kapenda na sima ya caméra tozala kibongo na Igor Tingi montage et sima maki na Fabrice Lundo mi Christian Kiangebe ni journal. Il y a peuple pour na peuple les ala supervisé et pa ya Héritier Mapindemi peut coordonner et pa Stéphane Skande bandeko boti kalama. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yangoyo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale mon côté na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi